est-ce que dialogue ya basango ekokota to ekokota te. Mais ngala moni prophète Moïse ngela bisenga ezala dialogue ya basango. Ezala ya Luanda wana ya Joao Lourenço avant que rata bisenga keno barque nango esopani. Makambo ezokoma na niveau mususu atuzana ma résolution au conseil de sécurité. Ils ont yango primé makambo ebele. Excusez-moi, on peut savoir l'orientation la directive mikolo koya et makambo nyonso tango kosila. Nde boya mona tozongi en interne batie lisusu likambo ya gouvernement d'union nationale na mesa. Banani bakokota bokomona bato biso aussi ba repasser ba veste mais nomona ba veste zongi ngona ba centre. Biso zongi na ba garde-robe. Bata presque bazumbo ofele pouvoir na gouvernement balingaki ekoti te makamba fati lokona no bagango boy. Okebite boro wana bozonga ta na octobre izaka histoire akanga motema puisque Mbote na bakongomani, mbote na bana monde entier. Merci encore une fois nenge tukutani sous lelo. Merci na Junior Kapa, merci na Refek qui sont basali ke bozo sur banda kuna bino et sengwezali anga ko retrouver bino encore une fois. Mikolo RDC na motema, hein mikolo RDC mingi na motema. Merci na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na oyo nyostu azali ko sala pona mboka na biso. Prophète Moïse Nyengele, merci alobina bisabino boye. Kalamingi te Goma na Bukavu toujours récupéré yango. Yo ka congolais moko na ko kuna ndenga fanda boy yango banda to tipo quoi. Eh congolais oko esa kondima bwene pourquoi vraiment mona kaka lokola Rwanda te Rwanda biso toujours sur le kodo na ba maître ya Rwanda. Kagame kana ba maître bomo na ndenge bomo na Kagame na ala ba maître na et donc comme c'est qui singa ezali que na sali remarque moko. Notre ancien président Joseph Kabila Mikolo interview et que zongi nazo ebate mais Kabila bato bazalaka ba pro Kabila balinga Joseph Kabila mingi na tout na bino question moko bokoki ko lakisa biso province moko na Congo e lo anglais puisque il est notre ancien président, il a fait 18 ans dans notre pays, il nous a dirigé, mais pourquoi chaque sortie médiatique n'est azolo bara en anglais? Parce que tu vois que anglais zali munoko ba rwandais. Ce sont les Rwandais qui parlent souvent l'anglais chez eux. Mais nous devons comprendre que chaque sortie médiatique il y a Joseph Kabila nazo monae azolo bakaka anglais wana. Message appelle ça pas banani. Et comme par hasard biso nyo sotolandi notre président oya biso mwana mboka Fachi al-Sali interview na CNN, chaîne américaine. Mais ça on a français et il y a un interprète, on a interprété en anglais. Mais n'a pas raté. Nous avons tout d'abord sous question, bato baza Sima Joseph Kabila. Ba message Joseph Kabila zo sala en anglais. Atin de la Congo banani. Bato a PPRD, bato a FCC. Puisque ba Congolais Kabila la ranatina na bangote par là. N'a fait réfléchir bino parce que surtout que Kabila za rwandais et za ba congolais bele balinga bomanto to ya kuboya yango banda tongo ti pourquoi or tozolo bato continue ku marteler tromper taper c'était que Kabila Joseph c'était rwandais tout fait et na kolakisa bino pourquoi et lelo na kotiela bino yimu bien que zéro sekisa meza biloko eloba maka kalaba honorer ngwana baloba ko biso to lobaka ngo ba congolais bele ba na doute. Imaginez to salina Joseph Kabila 18 ans Congolais n'est capable de commencer par le kino à Kobimselangai. Ne fût que Joseph Kabila Zolo Lingala pendant 7 minutes. Même 2 minutes, 3 minutes. N'a Kobimselangai interview. Il était notre président pendant 18 ans dans la capitale à Tolobakalingala. Mais ce que Bokoki Kobimselangai interview nae, il se moque totalement de la langue lingala. Nenge Bomona Obachana Bomape, Azo se moque na Swahili na lingala. C'est ça leur nature. Et Kabila aujourd'hui n'est plus président de la RDC et partout à Zali, il parle qu'en anglais. Partout, il parle qu'en anglais. Il est tellement nostalgique. Il y a côté Yaouta parce qu'il est venu ici. Comme par hasard, par chance, sa histoire a commis président, a commis milliardaire, il y a un comment peut ça va leçon. Et où est Pessinga passe à lobby. Problème il y a Congo et Zali Tshisekedi des solutions dans les Tshisekedi. Cette fois-ci, Namoni a changé langage. Mais pour Nayango, avant qu'on ait des détails à Makambo Moussousou,
na ngala la examiner nanu batindeli nga vidéo moko ke crise ekoti na Rwanda, crise ya biloko ebele eza rwandaise moto aza koloba na bandeko d'ailleurs kuta aloba ngo na Swahili na kolinga bandeko na ngo bayoka ya Swahili balanda yango boka biloko baloba ndenge nini biloko emati kuna eloko te bazosomba na prix tel ekomi prix tel bana miko makambo eleki et surtout que ba aide mingi bazwaka puisque boyebi ke Rwanda aza lokola bato bakufelaka mais batindelaka bango ba aide partout et à chaque période c'est ce qui a fait que Kagame a régné pendant 30 ans na mboka na biso. Il y a sa image positive dans le monde, un visionnaire, un grand leader, mais en réalité c'est un sanguinaire assassin. Ozaki Kobata, grâce à Ora Makassia, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo sur le plan diplomatique, de l'eau Kagame, monde entier, et comme on a un vrai visage, n'est pas comme on boit qui c'est, comme on boyaye, et Tché Kanda, a comme on a une relation diplomatique na ba Belgique, nous avons un comportement, comme le bito, éviter son Katana, Union européenne, Mobimba. Mais ba Congolais bandeko na ngai Léon Monzadi depuis Paris na refait Mayayos sans oublier Venara Tumakolesha. Il faut boye belo komo. Félix Tshisekedi azala jamais rebelle na vie nae. Ayi mama mindu kité, ayi makambo biki na papier oyo a hérité pa ya papa nae. Kagame a koli na vie a pasi parce que na mona ki Kagame s'est permis ya ko comparer Tshisekedi nae en matière de Tshisekedi avec mutika ya ba livreur ya ba quoi pizza et puis chauffeur à taxi dans Bruxelles. Oui, na contrainte il y a exil les agis normal, mais Tshisekedi a botami na bourgeoisie Félix. So, donc quand Tshisekedi est né à côté papa nae azali dignitaire ya pouvoir et à l'époque ya Zaïre. Donc Tshisekedi a une deuxième personnalité. Etienne, parce que moi na nae a koli na bourgeoisie banda bu bébé nae ti. C'est à partir de l'âge d'adolescence né à bandi makambu ya ba relégation, makambu ya ba réfugiés politique na genaki asile na poto et toute personne a kola na poto ebi poto na poto peu importe ba jeune mingi basala ka ba job mais Kagame kola na vini Kagame kola lokola réfugié na camp de réfugiés qui moteki maki na Kampala un garçon très méchant a kola na affection mon côté ya moni ko bomé pa na eza très facile et ya moni akoki taba memi na terrain diplomatique akokite akoyi mais yena Joseph Kabila bakoka mama politique de gâchette facile moi de PV baki basimi mindu kimbango faut ko boma bat parce que et vivre qu'avec le sang des humains depuis leur histoire za la Kabila za la Kagame bango ba vivaka na vie ya makila ya bat et suivez d'abord cette petite interview maman wazomona na te mais boko kaka son na pano to tchelibino wana juste servi de kapa tchela bango konga nga kobombela bango loro de soko monité kondimate c'est parti. Dezi hauje kama bazungu hapa Kigali bali bafukuza watu walikuwa wanatumika walikuwa wanasaidia, tulikuwa tunasaidiwa na Amerika, wazungu walishaenda juu walisimamisha kazi na waberge walibafukuza. Bamingi bote wanaona nchi ya Rwanda inataka kuwa na insecurity ndani, wanakimbia. Makazi mingi walisimamisha juu ya embargo walitukamatia juu ya kuleta fujo mu Kongo. Sasa wale bote njo walikuwa wanatupa kazi, njo walikuwa wanalipa mishahara ya watu. Hivi bya mingi bitakufa, bitasimama, tutahangaika. Machakura lishapanda, kupata mchere mfuko wenye ulikuwa 35,000 hivi unafika ku 42,000. Mafuta kabido ka 5 litre kiko ku 15,000. Vitu vilipanda mubaya, vilipanda kabisa. Tena msione kama hamuna amani Mkongo, na hapa hakuna juu tuko na boga, na mwenye alikuwa na franga hapendi kutoa, pote walishatia kumaposha, wapendi kutoa, wanasema kesho wajue kama pitakuwa na muna gani. Njo maana krize sasa inaendelea, mahoteli hakuna batu benye biko banakuya kuvizite Kigali, hakuna nini. Maraba na sisi tunateseka kabisa, haiko nyipeke. Kila kitu yote Mungu ndio anajua mwanzo na mwisho, ni kuchunga tu. Tunaangalia video ya wapolitisia kama itaisha na mwana gani.
Vrema maisha ya Goma naonaka kila siku kumtandao, namuna hakuna banki zinatumika, namuna hakuna hakuna chakula kinatoka mu village juu ya walikuwa na vita. Shida muko naye kabisa, tunawaombea kila siku, Mungu awasaidie biishe, tupate maisha mzuri. Sasa wewe jua nini ufanyake kazi ya kasterite, watu biko banaileta hapa Kigali kutoka Rubaya. Iko mashetere hapa Kigali, wanatoka Rubaya banavileta Kigali, tena waisha kuwa bamingi bakongomani kuvileta, wanasema wanapata faida. Je crois que c'est le plaisir makasi na maman na biso Yohan depuis Bruxelles à l'Andara biso zara toujours fidèle envers biso. Voilà pourquoi biso pe tous ça raison c'est là sincère il fait qu'il sombe vraiment merci nandenge aux autres sont pour ba mona makambo ba revivre maintenant les dessous des cartes. D'abord to premier ministre autant qui annoncer le remords côté ba militaire na biso ba azo doubler ba salaire na bango, donc soda à $110 ils ont comme à $220. Mais ngai naza parmi batu ba sepeli penzate na initiative hein. Moi j'ai recommandé autre chose, il fallait soda za mutute bo pese bambon ebele bele soda za mutu oyo faut qu'on améliorer ba condition de vie nae, c'est-à-dire ba caserne ko réhabiliter on tient on a niveau normal oyo eza vivable et puis ration pena oyo lié les deux bouts du mois et maintenant oyo tika les soldes et soldes na partout dans le monde les gens na soda moko te ba futake $1,500. Soda moko ba futake $1,500 voire même $1,000 azalaka nete na monde entier. Mais ration des alaka consistant na place ya robomba bango. Bien que oyo koya mikolo yo e ko pesa posa parce que là Fati va battre record ya Joseph Kabila na musée. Soit sali soda molongo déjà $220. Je crois qu'il va tirer ba jeune belé vraiment ba intégrer l'armée, ba intégrer la police, c'est qui est une bonne nouvelle. Mais il y a esprit prophète Moïse Nengela singa ina sabino que Goma na Bukavu toujours récupérer en calamité et puis contrat na biso au président au kolobela bi no Bulandi na CNN wana président lingi contrat biso na ba américains à la va vite té les contrat moko to solo lango pour créer les chaînes de valeur et rozala soutenir ngeza ya kala ba cuivre ba diamant ba coltan ba cobalt ba uranium et bimaka brit tout est dans la traité T. To lingina ba américain biloko mingi même s'il faut même ba véhicule électrique wana ba yana ba usine na bango tout awa. Il faut tous indépendance moko économique, politique et spirituelle. La RDC n'a qu'à sortir gagnant na kata histoire. To ebisaki bino to continuer ko ebisaki bino mbala na mbala. Alors bana na biso mutu batala ba dessin animé mingi ya Shiriki na Mukeba. Et Shiriki na Mukeba ne ba tourner les biso mini brève film moi muke sur l'identité de Joseph Kabila. Maintenant on a avec Imourté. Il y a des messages corrects qui sortent là-bas maintenant Imourté vraie réalité. Et il faut faire attention. Joseph Kabila Azali rwandais a dirigé Gibiso par erreur il y a histoire et les jours à venir les choses doivent revenir en ordre parce que tous allez préconiser tribunal pénal international sur la RDC et koki ko banda roger ba makambu de 94 à nos jours et par là plus tard ceux qui ba Kagame ba kozala vivant ba koleka la bara ba biloko parce que a déstabilisé RDC pendant 30 ans impunément avec beaucoup d'impunité batikala ko landela bango te yena ba bande na nyonso ba Kabila toutes sortes ba Kabila même Mosé a kozala condamné par contumace. Parce que ce sont des trahisons. Bananga kutu na parlons même pas parce que bananga ndenge baza boye ngala na bango sili mikolo ba vidéo na bango to ba grimace bokomo na ngote o ga pero luara tous les complots ezana mai awa makambo za traité na haut niveau vraiment haut niveau. Alors ezaka ka ba congolais ba kozala deep peut-être les ba kozala deep mais ba congolais veiller au bazwe ba histoire ndenge zokende ba komona réalité à masolo les jours à venir. Alors Junior Kapa ya tela biso nano Mukeba na Shiriki ba betela biso
babetela biso lisolo ya Joseph Kabila kombo wana azwaki yango ndenge nini kombo ya Joseph Kabila et puis Kabange yaki kokota ndenge nini lisusu et qui sont les auteurs parce que batangi bakombo batubi bale moko sakufi professeur Mukena Ngoyi et ami bale aza vivati lelo Muyeji ami kufela te o ba kozala na doute botuna ye botuna bango puisque bazali na bango et puis mikolo ko na que ba vérité ba bima bango bele ya bomoni Kabila comme mal à l'aise d'interviewer et surtout que dans l'anglais c'est ça notre avantage ba congolais ba kumba été ba qui peut être d'ailleurs ne pas place ba comprendre que c'est un étranger en aucun cas je ne crois pas que Félix même après pouvoir naé a comme un pays moko boy au là le français a un ça l'avantage que par exemple le anglais au ça la montée et ça c'est nous. Alors moi je crois que biso moko pe ba congolais les jours à venir il faut tout pour moi tout promouvoir la langue nationale na biso Chiluba, Lingala, Swahili, Kikongo, ils allaient très important. N'engé tomoni lelo, tala lelo Mali. A se retirer dans la francophonie. Mali a se retirer dans la francophonie. Et avec façon, Macron a hypocrite, a complaisant, n'engé va se créer tout, parce que c'est lui qui est derrière Kagame. Ti ba koku fanaye, n'engé pesa francophonie wana. Mais, botala paradoxe. Rwanda ezali pays anglophone, mais ils ont dirigé francophonie. Bisous, c'est le premier pays francophone. Tout ça, nulle part, c'est le français. Alors, ça va nous amener maintenant. Bon, on a tant de anglophone, tout le anglais, on a Nicolana, bon, on a Kabila, on a français. En tout cas, beaucoup, pardon, Congo, la Bissau, mais Bolivie, Congo, la Bacolé. La Tchèque, on a Mouké Banana, Chiriki Bayo, on a d'autres, après c'est parti. Kapaya. Balobi le côté yaka na chancel mais vérité uto bimana munoko yango yimuke na ye moko ministre d'hydrocarbures Kabila ti azo na Congo sans identité ba pesa ba congolais identité de kota to lo banini ke ngwana ki na raison envie na lobi amuke ba ministre na ye moko azo lo ba yemuta fabriquer identité katangese ya Kabila Kabange to lo banini to lo ba ke bango to ba likro ti ba kumisa ke Kabila zarni mupaya oyoki ezango yimuke na Mouyej bangonde bazwa ki charge ya kokomisa Kabila Katange. Na comprendre pas ni siko Mouyej na ngoimuke na bazwa ba nomination za po Kabila banga ka bango ba créer Kabange Kabila no mango imuke na gouverneur po ba komisa Katange bo comprendre siko poni ando sini école secondaire siko salango na Katanga non dans l'école française de Dar es Salaam vie au BBC histoire Kabila le père zolo baka kota na Dar es Salaam na début années 70 na famille na siko Kabila Kabange azaki na peut-être bazaki na zoé muke ba macholoze bele totika na oyo babunda nango ngoi mukuna faut expliquer ba congolais ba amni osala e ko mate kuna nini yapa mupika masasi na comprendre ma mbalo bite. Alors, on a un moment bozolanda d'interview, on a évité biloko nini, merci d'abord on a bidon de bolandi yango. Est-ce que dialogue ya basango et koko tate. Mais ngala moni prophète Moïse ngala ipsenga ezala dialogue ya basango. Ezala ya Luanda wana ya Joa Lorenzo avant que tu rata ipsenga geno barque nango esopani. Makambo ezokoma na niveau mosusu atozana ma résolution au conseil de sécurité ils ont yango primé makambo ebele bakope excuse moi opesa bino ba orientation na ba directive mikolo koya et makambo nyonso tango ekosila nde boya mona tozongi en interne batie lisusu likambo ya gouvernement d'union nationale na mesa banani bakokota bokomona bato mosusu ba repassaki ba veste mais namona ba veste ezongi na ba centre monsieur ezongi na ba garde-robe bata presque bazumbo ofele pouvoir na gouvernement balingaki ekotite makamba faci lokona lobaki yango boye okebite boro wana bozonga ata na octobre izaka histoire akanga motema puisque faci yango nde na ye na chite aza na mandat te ana mission erango oyo lokola esui yo katisa kende na ngambu ya Goma kuno ko vivre na me bato Goma baolela mabe bato Bukavu baolela bato baye o libérer bango me bango ko bango la kasho mbongo ezate la circulation ba ja c'est ça la te ba banque ça la te donc au niveau retirer mbongo mo retirer zate ba futur mbongo na l'état au monde ngo bena na téléphone mo bimisela mbongo na yo wapi et même école privée bato ba futa mbongo minerval donc là-bas beaucoup de choses marche na ralenti mais locaux la baza batu bazanga mawa ils sont encore là mais vont sortir na kati mboka na pacifiquement quand bien même
option militaire biso to décourager na moté. Merci na Junior Kapaya, merci na Léon Mzadi, merci na Rifin Mayo, c'est Rifin qui sombe pourquoi pas yo. Merci na ba Congolais nous so balanda qui biso partout dans monde entier surtout venanga tumbakole chez Maman Laurence et pourquoi pas Maman Yohan. Vraiment tous allez ensemble toujours bolingo ya Congo na ya ba Congolais Telema Zalayo pour Namboka na yo ba distraire yo te na ba Katumbi ba Kabila et ba Fayulu et consort ba geno sala lobbying pour que accord biso na États-Unis ezalate bango ba banani bazanga mandat de place bazozo bango nyoso oyo place bazozo de faire c'est ça que personne n'a le mandat du peuple pour les Tshisekedi du temps actuel. Donc tcha on a mutu na yo et puis on a que Dieu va nous accompagner dans cette aventure. Nous croyons en lui et fermement. Merci, Negabzake Belé. Tout le monde est très prochainement. Mais c'est un gars en Zambé. Après ça, souffle de vieux à la vivant. Pour mon amaramio, libération et sa calamité. Gomana Bukavu, c'est pour bientôt. Et bah, Congolais, bah, mais belé, bah, sepela. Na ba mandala là, bah, belé là. Vive l'éternel, vive la République démocratique du Congo. On a manobaya prophète Moïse Nyengele. Bye bye.